Tibwana ngai na kembeka e. Tibwana ngai na kembeka e. O tibwana ngai na kembeka e. Nakomi kozonga mboka. Kote mobali nyonso linga. Tibwana ngai na kokende. Tibwana ngai na kokende. O tibwana ngai na kotangwa o na kotangwa o. Nazongi mboka baboti e. Mpo mobali atungisinga. Nakimisoni e. Sala mama likambo basalinga. Ngai mwana mama. Mais ça fait longtemps. Mais yo comment fait changer comme monsieur le mauvais. Parce que chaque fois que tu as des meetings, il y a club, business hour et puis tu sommes à bilo quand you vois la carte. Oui, ils allaient choquer mais biso to sama madame la carte de Mikiti ya business. Ah la 687 76 road. Ngala yepe on salia wa baba kaya kumba saka ngala yepe on kuta tout awa souffrier. Voilà, saka lo so ngo. Biso nyoso na banda ko so saka lo so. Awa ngala yo ko 687 76 road. Oui, c'est une carte d'identité. Yo comme nous faut comme les mauvais, faut le mal. Magazine la biso ya ngo. Ya Mikiti ya Mikiti. Na ba soso, na ba ngombe, na ba ngulu, makamunuzi. Mabilo, makamunuzi to kutamwa. Ba soso, ba ngulu, ba kaya ba mabele, ba tout. Mutu nusa na carte. Mutu nusa za na carte. Pour conclure, biso no soto kuta na wapi na de Amikiti business 687 au Bosani qui a pas Babilo à Rolia Basili ngana ebiso makama musique chez Alakao ba transfert à fond on ba ndiko na kino motinda la au pesi kaka sikoyo ngana ototinda $2000 semaine passée na de Amikiti otinda kia na tini na Angola na tini na Kisasa ba on ba na ba partir dans 12 pays na monde ba Canada États-Unis bani. Voilà pour biso nous surtout kutana gande awa donc ba je sois pas mbati donc makamba biene solo awa ya Mikisa en tout cas ngala ke kuna siko
bantu so na bino kusukula voiture ku voiture nemona ngoni lukula muntu valeur moko lukula muntu so ku neglige ngolo so ku neglige muntu leya papa ti héritier na yo ya pava donc izanga poids ni so ko lu sukula voiture donc il faut chauffeur ka voiture na sukula gyango oh yo nani nga sukuna so deka na so mona ilungi na ngai bon kana so bima yo Leandra es uyiba ka ukebiuza iriti uzo kulekisa ke iriti na yuka pa izo kuleka na ngona na sukuna mayo Mawa. Bon. Papa, mama za. Mama za. Azo di. Ben, nani? Yaka. Ezaka mama nzela. Mama shaka kinena transkin na fi. Nani utopesha? Nani pesa permission kina na transkin? Abimeni na tongo a ebisinga. Akukuzina nanu te. Iya ebisinga ke ayibisinga na tala ndaku. Na ebise ku mama ti. Abi akena transkin na ozo. Bino ko kutambula boy sans permission. Dai ku sebi sakangati yo. Kene ka kuna na machine kene. Na saka sona moni ko na décourager mala ko. Fongo. Bilongi ko décourager ba to. Ma, oyo argent yo ya poche ya. Merci beaucoup. Nani oyo? Wangu susa zawa. Uyo mwasi. Galilée. Galilée. Ah, Sima. Galilée. Yaya. Linaza kubima, soki na bimi, ale bombu ye bulanda ngaye. Surtout yo, hein. Pourquoi tu ngangate kwani? Oh. Uti mapindi ngona papa solo bana. Tuze mpulibo. Tukubile yo yo ngangaka. Yo uzalu kula mwana moko. To ukuki ku tika nawe kubimisa makamvuma. Uzanga respect, uzanga metodi ya kufundila na bantu. Papa oni nang. Mbawo na yo ya pause, ale, katwa. Mbongo ezo mona mukie bo ife matela ka ba manzanto mo taka ndina kumona ta ba maputa yo motala ka. Ah, ngala ba jini kola na ngo suti ba manzanto ngani neso ba bilona bia faut pesa ka $1000. Mbongo mukie bo ona sana. Ah. $1000 tamu susu ukino kulokuta mubali moko muyibi. Bino balinga ka mona kesa kindumba ngala ko mona ta maputa suko na zaki bila matela kesa. Jambo. Kindumba. Ngabo bakisela mbombo bakisela ngayo. Ozo gangela ke bo mopona. Balo bakugangila yiko kindumba ya kupola. Asia famila yalanda. Bula wayo. Alanda kona mwasi. Bede. Mbonga tu. Katula kiati. Wayo kindumba zo mona otozo. Oui. Sasa mubi. Na bana nikego. Zoba pamba. Sera Kristo kututala muntu tuzokumo. Wapi sera Kristo? Wapi? Mitu. Kuluma kama mitu sera Kristo. Yo bino ndio tumo kika so papa za bino tumo kika mala sima kuna. Usani. Telema kuna yope. Uzo kuvimba na kaka kuvimba na hata kuza sera Kristo kuvimba na boite. Po bantu bande basera Kristo. Basera Kristo mikemike basala kate. Uzo kuvimba na nubadi te uzo kuvimba na kuvimba. Mukuna kukuna kubala lo paso. Et puis papa ami ba benga ni yope mbala mukuna. Ami lembisa kaka azutambula kaka lemba penda. Etali. Usambula ne lembisi yo. Ah yo petit kako. Yo yeme ba fo kubala mo wase kitoko boye. Lo bele na sans effet na zebi sa yo. Non na ma obisera. Asambila ka yengwana uzuka kuzokubimsilo makambo ya bantu basambila. Ma. Papa ko kana munene na mbongo na soma Bible. Tala busala ka lukosote. Surtout yo suka batuma commission déjà c'est en Christ ale ubani bi uyubite Bible pe badeva. Nando wona tay muntu asa kudefa Bible atangi ale akikuvutu akikuzongisa. Ha? Nzamba limbiso papa.
donc yo nde mutu kusengela ngana nzambi po alimbisa ngamo na kukusenga te nzambi alimbisa yo kisero en Kristo kupena moni undireza ya kukata na papa kalifo ya mama shako bayo ya mama shako ale ma bongo pesa ale kati bongo mama yo kumi long ya mawa pora kusenga ukukusenga te pauvre ma bak zwadi ngana bengi yuza héritier bino musakana na kumba ki héritier bino tal mutaza kusilisa valeur ki kumba ki héritier yo u comprendre kateko u suki zoba suki nini ma bongo pesa baba na bino ale ba ze yima katile ki héritier isa kusakin na te ah bulo oyebi ke nani munduki oyo sala ngai soki penza na kuva na bamaser bandimaka moto asa bala zonga mbe na si na zonga nani moto ayebisaki okima bongo na nakimisanga eza yo te koninakokanisanga mamaka mosu na bosana te daiku ngana kamuka tangu lubagango ngamu tunauti na ngamu isika mususu naza kutu atasango te azaja kutu mtu wa seminaire te seminariste te uza kukanga mana yo akapentangu mususu soni ukuma kimamelo uli usadila kimamelo na yo donc ngapenza ambi tangu mususu puna nini upesa nga diloba mpamba kakana kuluba na mwasi ya komi kapo ti alembi donc ya komi kao uiza lisuma vraiment na mamelo angana nzambi iza kaka mukano yo moko yebi po nini na kimisa kimamelo bo nani oyo nani di yo yaka nani oya fresh azawa fresh bongo fresh azawa mte ngane sentinelle na kengela kai mpata azawa ngana kengela kai omukolo okona ko zwa ye ngam na zula ka yoyi papa aga simba kuna na moni kote ya kuzi liandre kukota kama kamwe ba mama te yo kan siki héritier na yo tina ba mama benga oro na benga diamaya benga diamaya ubengila ngayo neto kumona yete pata alinga kupema mingi pata oka pe sonite pata papa benga o sonya ni ayoka ka pe sonite yombe yoka ka sonite ukima kimamere bongo yo mutoke ko bala mubange soki jeune fille yo mubange oke bala jeune fille yo ka sonite kana bisu sa ndenge mokote mpata yo est-ce que yimi kusa ka french uza dukula biboba ya papa niveau na yeza mususu ha ngula sukipe sili na kuchanza makamule musu na kubana kubamba bakubambata mupeko akulubana na zate uweza mukunzi na bino uyu mukunzi nomination sika uyu mukunzi yango yo bana mikyo mona ka bango to bala bongo pusa na mbuka antuka mbuka ndenge zala iza kubomba basekele umona zamba mekende kutala yo sikoyo namo mata na voiture yo te naza kumena yo leyande papa yango voiture yo voiture uza kututa hein soki badoki na yo utambusa vraiment ikoya kusazile soki na motuli yo fungula nani papa azalaka malamu te longwa bon yango na bato pesa kuyina ngai siko na comprendre mpata ngai soki na kukufa pona yo binemi bakomi liboso tango nasomaki voiture bantu yala munduki ndenge nini alingi kumilakisa banda na zwa yo na menaka lisusu maite bon allez yo mbongo na yo tuke kuna na ndako okena kuzulango mbongo na yo eza na chambre allez tuke na kuna
fila ngukuna yo kuzwa pake mubimba suba kubumanga babumanga imafu ukukenda te donc nanu fungwa mi sote basukula ona na savon tukenda ukilo kuzomba kuna na chamba futa na pesa yombongo nayo ali yaka kuzomba nayo ali yaka Pô, nem ninguém viu ela tá? Pai, me já tocou, me deu o ia para marcar um dele me deu só uma coisa. Est-ce que mon boyer il me semble que vous comprenez mais il me semble comprendre désolé donc vous m'avez dit que pouco yo, usakula manini? Bodo ko, mpwazala kamulai. Nalinga nanga ibodo. Usakusakana nanga tu. Ah, telema. Bodo. Oh. Bodo usakula bila. Unini tusandeni na bodo. Wa muntu wa bodo kwa nikazolanga. Nabumwana naye nyonso alibaki atandika mmongo tena mubadi lelo oyo bindolo kamata mwana kina kubatisa nzambi na ngai talambe mubadi odi azala mubadi moko ya bieni mubadi tata mundu kyauta kiwapi nzambi ukuti kuzwa ite mubadi mubimba lukula nzawu ipai lukula dipopotami mwana na ngai atakubuka waone ni nzambi ubaki na mwana mwanzo tunajua lo kufaki yangu wanangana kunywa maboyo na sala boyo ndo kikoti na buya makambu yenye minene na nzetu na ngai akusala nini mwana kunywa maya boyo bambanda ya mikono ya mibangi mwana amenifosa kuandikia hadi mwana amefosa kidi mwana mnubomengo nazalaki kubumba mwana na ngai wana lukula fululu nazalaki kubatila lukula diki mfatuse tetia kubala dibala ya malunga mwana ya kubala mpaka ya boyo nzambi tutambula kutia tata lukula mzoza kubina
faut que des têtes et là maison de communication na tsaki kuna ce appareil ce antenne ce bateka ce ndenge je ne comprends pas ça ndapisa ngata ta rapport moko wana ngai mwana luba izalite yomoko ibitoyo do lwasali mwana mobali bino yebi ngai na tadi na mbuka kuna isika na badila kama kamyonso kuna nzindi mwana mobali nde mwana mobali ayakutala biloko ya famille tanki kola ta kozali mwasi il faut de temps en temps ko vérifier ka biloko wana oui na mboka hotel na centre wana ndenge ni maison de communication est-ce qu'antenne wana ezali te il faut isanga mwana rapport asidika kamini usidika te kama kambo ya bansusu wana tangu nakende yukuta kansusu moko abwaki maki mpe ivwanda maki wana yakadinga kamaki misatu na tongo bino wana kisasa rumeseni komela tsinde nukadinga kamaki natuna bandumba atamoko te nde omfwengi akotila kibango adia kibandumba nyonso bilanga yakafe kuna bakafi nyonso yemo kwa bukisaka naye abyanga kangai tepo tusangisa makanisa kafe ipare moto zwaki kuna ipare ngine ngana ipare bisinga moto wapi abuka kinde azubansa ku yakafe ateki simanangwa kama ti moto atumbi na ndambo ko balubande bilanga nyonso izika kizika kite izika kikaka ndambo ya matiti sikawa lukula bangombe wano za kudunga bangombe izala ki 50 mikolo itika ni busy ndio na lupangwa bangombi nini mai ngule kena ukota na lupangu imeni bangombe na maza bangombe ikukudi nyonso yoka kana yo makamu nana lukula za di mwana mubadi na kulanda te asala kazi funga pena makamu na ngoda za kutelangana ya mwana nalandila kadisusu makambu na ya biloko oyo nalandila ya bilanga bangombe bayipse nani kuna oui c'est qui André Kota. Acha kota ki. Ya boni bibi. Uyembe? Tio, comment? Bien. Tunatanga kamkumbo zala kamusika te. Fatigue voyage moi, je fais comme les kilomètres mais Angela, Mbula, Babarier. Fata kumga sikoni. Mungu tikifunda ya boyo na tinda kima rubande tangu kuyame mela bisoma ndio kona nani masangu iteli lelo yote. Na bakuki ngote. Sote na mboka na tiki bango bien, bazala mo bien bango nyoso. Bana mo bien. Na yuka nikakande duki mpedi suswa kufila kimwana nkazi ila solo duki wa duki wa suna mboka kufila kimwana nkazi mwana pelika 2 jours ba moko akufi comprenez mais otile message dans la baba sango bani nani bakuki ngote nani itelite bongo sika kula itelite sika la kabutela bantu mususu bakudia kala mende bafuna yakina ngoko ezala yakina fufu fuya lié maman après je crois que pour le commis bien ça va. Madame a bien sérieux, tu peux soulager à l'objet. Parce que je crois que vous êtes fatigué. Tu as besoin de repos. Si tu as mis un pencil à ma boudou, tu as un kakando. Somo. C'est là jusqu'à présent ici. C'est ça, il a cheveux. Mais là, la prochaine, je ne peux pas reconnaître. Mama. Pata na ni mama bwana. Pata tu Si kasi te bon mwana mwana siko kudai madela ka. Mama. Sobele baku mama. Rakumibatila. Bon. Yeah. Là, sur le moment, comme ça, là, ça reste reposé bien. On appelle ça ça. Soka budio yoko tukuzungisa te nambuka usala yiko beta bana awa mpesoka budio atanzete ubambi ye mwisu za kuyuka atakutatika mpe utatikie mpe atapembeni ya disu tatika kaka yeza na makasi ya nini yoza kubanga mpo kinsasa yoka nisinde kinsasa nde makasi kinsasa balubaka makasi basadina yanguti nzutu banzutu na bango ilemba lemba umona kaka sika basi na iwana bazadi bango nyonso kaka baza kutabila kaka musala mingi sikawa uza kumibatila ye tata manduki wana
Lala kaisika moko. Sika moko te. Nani sadi na dikambuti Usadi mubimba. Mvimba kwanje. Ziko kumambo kwe mama. Ata kutalubinde boyo na boyo atambongo. Kuzodiko ikelepe unagombe. Biso atuza kubungisa makambu na zala kaka mubimba. Biso na banoko na tuza kubungisa. Uza kuyo. Wani zadi kindoki atata kulutu na bilolo mutaluka kimakambu wana mama. Iloko naza kubanga mingi mama yango wana umibati la mama. Uzadi yo moko kuna kanti na mudimu na zadi kusambila mpona yo. Ngana tikite. Mukolo moko. Tulali na butu. Na muni kaka lubuku ya mtuweza kufimfita ngai. Yaye tata munduki. Soko muni bongo gangi makasi. Mfulu mukini kaka ntete yanji. Asara kiluote. Soko muni tini ne. Ndafunda kwa bakento bandie wanoke kufunde paya basi na impo tangu bakusala zaluzi bakubyanga mbadi na bangu kusala dikambute mama makambu ikubunga nango asira kubuta mzambi mwana nangaza kunyokwa maboyo akapondwalwa kufa mama uzadi na bangu wankazi na yompeli noko na bino sonzo ambe aza kufutu mukana kanda aza kufutu mukatuzia kuzua yo kunuza kuzongako ya kufuanga tala noko na azadi na mbongo tala bakiti noko na yo kanisinde na mbuga neke bamona kande munduki kaka azadi na mbongo tala nda sonzo zadi na mbongo atanga mpe mingi katala leki munduki na kutanga nani kuna tala munduki yo tala zunga tala nani oye ko ya ija sikasika makambi mengi saka ngani kuma yangu wana bima ukota wate bima ukenda tala iye kuna za kutangula kuna mtu za kupina mbuda ya mbuka yo uzadi solo biongo te ikoti na duketu lukula mtu bakangi nsinga ya kujembikila mtu na nani bongo mzunga lisuswa mama tate mundu kembongo mama tata mundu kembongo ngakona kuna basoko basali na bongo zakutala kita tala biloko nyonso ya batala nyonso tala kabanido yanda na mbongo kanti etata mundu suki ya meminga na sukuko fungo livali zima membo tani mbo ata ya pesi mbongo wana kusadi dikambu te dikambu kusala te swipenda mbongo kwa kifunda pesinga inamtu mwana mfunda sumbi leo kaka mwana popi mwana doleko wa mbote nsuki mama nawe nkunda mambwe mambwe na zadi na kuna adila kaka kawe kakutuna mama kulubadi sana bino kaka kamaladi nanga mpata tuzaraki kubula banzangu hawa tuzaraki kubuka ba fleur open tena hivi wanani bara kukatela nga ba fleur hote okokona okoyo okuta ba fleur ezo afunte walo bio baluba yo yana no nana buki po ya fleur ho oebite ni ozo saninya c'est boya kaka pona kodongela ka télévision awa tata na bino kosa makasi ta sombe ya bino télévision tabono ka place mso ko saka na ko ibiso mpi ko ya kuninyatela nga mir ni mana te ale kene pana bino Nzita. Naya. Ni tukenda ku? Sana na sisa. Nganga na yolubaki asala musika. Tu swa tangu tukenda. Ongoza ko bang. Azati. Misala mukitokende. Fanda na mukiti.
azate lelo tereza vide posonzo wana kaka kimvuta buzokukuka kutubongisa ngote tika mbala muninga munoko pamba yo penze sala nokide Mama. Patoi. Boni. Esa ngati. Ile kaki malamu. Malamu tena. Ebongo lelo yeni ni pona ngai. Mwana ya mbanda na ngati usana kama problem ko zote bisa biso. Anga biteto kidika papa ibuka. Pona ye. Oh, mwasete. Uye pona mbanda na yo. Azal makamu. Kama problem mukeka. Bon, moni pana ngai babilima papa koko longola e continue yo bongo to sengala na bakoko. Bilima. Eko watoloane. Otangele ndego tefila. Nakanisezai makamba mwati na yo. Aza kutosa wote na ndako. Papa. Te, isa kuya kutosa te, isa makamu susu. Uyebisa kili boso te? Te, ye baka ye moko ya mwana ngana. Onde ngabande, isa yango te, isa makamu susu. Isa nini? Makamu ya mwasi ko? Kasi ndinga alobi boni epa na ndako makambo ezotosa te ya mwasi soki aza kolunda ngo na ndenge wana bon sava me okoyebisa bilima okoyebisa ngai mpo nayebisa bilima ayeba ndenge nini tokosala makambo na yo kobombela ngai te papa yo moto oyebi malamu yebisa ye kaka tala likambo ezali boye ozoyoka ye alingi mwasi me fami ya mwasi wana nkala toyeba te soki lokoni bazolingana balingi ye te yango ngala bi te soki ebata mfumu akosala biloko note makambo nyonso esili oyo ye mpo na ye likambo moke oyo peta eza likambo moke makambo kuta minene tozosala ongo oyo kaka aya kolemba yango yango na probleme toyeya papa kotya maboko no na mai yawo tyaka kobanga na yo te tya maboko na mai kate mai Bilima neko abatoloane otevele ndenge otevela Bilima osangele ndenge otevela papa mwasi na yo oyebi banoko na ye bakongo bakanga ye musika nayebi ndenge nini tokosala te me tobondela tobinela Bilima biso mibale bakanga ye te aza na mboka me ye azali na mboka awa azali awa na kisasa me molimo na ye eza na mboka bon papa Bilima olobi na ngai ke ifu tobinela ye parceke molimo ya mwana ya mwasi na yo eza musika sikoyo tokobinela Bilima mpo na ye koka koconvaincre molimo wana ezonga awa okotelema simba ngai papa buka oya moi adibopele oya mama odibokosi oya papa buka papa okopesa Bilima na biso mpata oyo ekolakisaka symbole ya mosala oyo toza kosala okwele te pesa na maboko na yo wana bana na bota mo yokanga na koya natisa yawo pesa yawo tya yawo papa ndenge boza kokende wana otyaki maboko na mai ndenge oza kokende wana mbote ya liboso okopesa obe na mwasi na yo
na moto mosusu te oyo mwasi naza koluka to ye wana kaka oyo yeli awo mbote ya liboso kopesa ekaka na maboko na ye soki tukutani te ataka na ndako na yo te oexplikaki malamu te oli te mosusu ngai nalingaka boye te oexplikaki ye kosoleka mpo na nini likambo ezaka likambo babongisaka nde likambo papa nakotuna bilima na ngai bilima otangele yawana matata mana mana wanyanga yanka pe komi na oyete ni ngongo ni yanka mi yanka pata pata pia apala kaya moya papa nakasa yo moko yoki na maboko nayo oyoki na monokolo moko ndenge bilima lobi mbongo oyo opesaki na bilima okokamata yango opesa ye kaka mwasi wana loba na ye akende wenzela mbongo wana kopesa yango motu mosusu te pesa ye mbongo wana bongo yo moko koyeba resultat makambo nini koya na nsima soki mbongo ekoki tunakoki kobakisa likolo okobakisa mosusu te okopesa ye kaka wana mama nakaisa oyoki resultat makambo na bino toyoki papa nyonso mobaki na ngai nayebisa ndenge esika pene wana tokende kanoya na ndenge misala ndenge makambo ibongi makambo nyonso oyoki na monoko ya bilima makambo nyonso esili pata oyo opesaki yango wana azongisi yango asali biloko na ye mpo na okende kopesa mwasi wana kochange yango te kopesa mpe motu mosusu te sava papa soki bongi na kobongisa yo ndenge oza kokende wana kotala mpe nsima te kotala nsima te ata babengi yo na motu tala kaka liboso osumbelanga miroir natatelaka bantu soki baza kobenga nga soki nasala miroir babengi nga natela okotala motu te okondima mpe te okosolola mpe na moto te akosala ndenge wana ndenge bokobima awa miso na bino liboso tina ndako kundima bindimila te soki moto abengi nga siko nakosala nini lokola aza wana malamu toyokana soki moto abengi nga sikoyo nga nakosala nini nasafu te ye okondima te ye akopesa ye réponse bongo siko yo olobi nga mpe natala yo te ye ye kaka tala ngai na bana otalela yo na nyonso oza koloba soki olingi osolola na motu ngai nakomi interprète na yo nasolo na ye napesi yo ya mabe ça va mais soki ebongi yo mpe obongi nakoya koyoka papa oya kopesa ngai réponse mama papa boni bango kuna ndako baza na bango bien azali malamu oyebisa mama nakoleka ma mikolo na zandu mikolo peza moyen te nayoki yo ke bakoya kokozisa biloko keba na bilolo na sina yebisaki yo makambo nyonso tu oza mokolo uyebi ndenge nini okoki kofionga na usukisa likambo wana malamu ngai nabimi na ngai natiki bino tokuta na nsima abimi moke Mama mpata. Oui. Usa neva. Kongi neva ko. Alama. Yo usa dinkungu. Oyo ya mama oya buta biso. Mama. Makambo oyo naza kuluba na yo. Ezadi kutunga ite mutu nasengeli kuloba makambo ya boye
izaleliwa nayo yukile mubati mama yakuyukisa ngaitata nayo ntsoni yangu nalungula kiyo na mboka wa papa munduke ajikuzwayo umuna kafeti nayo nengizala kate ndengi yo okudi dikuna nani oyo yo muni basabila kifeti mingi lukula yo azala ki awa udia kate papa munduke abeta kayo kanti mama puna nyozali kusala makambo oyo esengedi salama te tala pata nadingi na yebisa yo lelo po uyiba ndenge uzadiwana kanda oza kuyuka te kanda ikusalamaka na mwana ya mwasi siko yuso kutali na kanda na bino okumuna mama nayo azali kaka ye moko mwana mwasi oyo mutu azali kulandela na nsima ya mwasi ezali yo donc yo muntu kusimba fumu nye mobimba wana izala basemeki isonzo basemeki teodoro bango emutima na bango ezali na yo siko yo undimi ukufa ubebisa kaka dibumu wana ibunga mpona makambo ya pamba na pamba donc odingi familie ekufa kaka babiba kaka likolo na yo pati makambo oyo ifale mpe papa duki azali okaka natiki ye kuna dibumu ezali koluta ya mwana omuni duki ye kanti yo moko uyebi mboka na biso ndenge ezalaki sikoyo sokokei na vinda wana na nzela oyo ya oyo tukendaka wana na ngombe vinda wana nyonso basimetere mutezalaka wana munduki asalisi basimetere wana ikomi kitoko nyonso bameki asalisi ya soki tulingi kosala simetere tukendaka koluba tubengaka mpe bakoko tuyibisaki ke soki simetere oyo basalisi bino ezali mpona mwana na bino mpata abalaki na Kinshasa na mubadi oyo abalaki ye munde muntu asalisi basimetere donc mama ngeye ye mvumbi baze bayebike biso tubongi na kati ya famille likolo na yo ukomi ndona nkento ngeye uzidivana efata dieto lulendo nyangu wana mpata soki lelo yo udingi lisusu papa munduki te makamu nyonso wana na mboka nani akufuta yango yo udingi mboka mobimba ikufa likolo na yo epuis fo kuyiba yango mpata naza kuluba na yo banoko na yo bazali awa ye noko sonzo na yo wana semeki sonzo nasemeki teodolo na mama na yo bango bayebi makambo ya bukoko te bango bavandaka wana Kinshasa ko mama na yo kutu aza kusala neti kuza ye mwandamu kanti bamosusu te yango wana ngai naza kuyuka kutu ntsoni ya kuluba ke kusalaka te mubadi azali mubadi soki buzali sika moko ifo kulakisa yeke buzali sika moko za kuyuka ngai nayuka lisusu toyebi ntango akala bamama bazali kofuta ngombe wana tala mama ntama kutu ezalaki soki usali makambo ndenge wana ukimi ifo bafuta ntaba awa yuyaki dibala banda yuyawa mboka na biso mpe isianzie bantu nyonso yazunga kuna baza kumuna mboka na biso isianze nani asiandise mboka wana ngeye mama pala doma ngana za ditata na yo tala ngandenge na komi kuvuata tala ezalaki kuvuata boye ngai nanzuki kutoza kumona ikomi makitoko oh mama tika wana tala sabi nadingi kutu te nadingi mpe kufukama te yoza di mwana po soki nafukami ni yo eningulubane na loki yo kanti makamu na lobi itikala kaka boye oza kuyuka ngai nayuka lisu na Kinshasa te ko papa munduki aza kuluba likambo yo udingi te mama ndinga na lobi nayuka lisusu te nadingi mpe kuyuka lisusu likambo te oza kuyuka natiki bankombo na ngai natiki mpata tika makambo wana pala do mama dodo kono yonde muntu za likombo ya mama pala ndingi makambo ngai na Kenya na zungi na ngai na kendo kuyebisa makambo nyonso pa ya ule bine ni pa ya mambo kama ladi lobu
te tikala malamu oza koyoka mawa te sikoyo nzila kokelingaka boye ye papa monuki aza na kuna lengo mobali wana boyo olingaka ye osi olingi ye aninga nzosombela bilamba kitoko osi olingi ye bobandi ezalaka nango mpasi te tika kolela eloko kolelela mama eloko nini olingi po bobandi kasi mwasi na mobali esengeli bafanda esika moko obuta bana bongo yokanisi libala kokende kaka oke kofanda ta ndenge wana po botalanaka bino na bino esili mama esili aza mobali na yo aza makango na yo te ali mobali bofai na ye mpe apesi mbongo na ye pasani azoyo zwa kwanga mama nde kwanga monene boye mpo na bana okilo kosika te nga aza mbanda na yo ti mwasi ya noko na yo bosi obanda mona lesila moko esalaki bokilo félicitation kamata kwanga kena kolela te mwasi azalaka bongo mwasi fo azala elombe nyonso na baza koloba eza pamba eza pamba lokola bofandi na bino kobota bana na yo ozwi ndako na yo lokola oza mwana moke akopesa bomengo ya koleka kana bana tala nayebisa yo oyebi histoire ya David ya Abigail na Nabala soki mwasi ya Nabala azalaka mayele tembele mboka na yebi na nga ekomi na banza soki sanza boni biso na yo lisolo ya mwasi na mobali ezalaka lisusu te ekoma kaka mikolo nyonso baprocès verbal ya famille na yo oyo bautaki na mboka oyo basalaki boye oyo ya bangombe kasi ozali kolemba mpe mingi ye mobali wana tala ngai nazoyoka mpasi mpo na sante na yo
nalingi te ke yo okoya kominyokola likolo ya famille baminyokolaka mpo nango kasi koyo nazouta kaka na matanga oyo ya mwana mwasi oyo tokendiki wana naya na nzela koya na mpata mobali na nga makambo mwasi na mobali bakotaka te ozo kominyokola pamba mapona makambo ya mpata ya kaka na ndako aya kosala nini aya kosala kaka encombrement ya pamba na kati ya ndako obandi koexagere na ntango mpatakomi na mokumba na ye olobi kinga na exagere na exagere na nini zita oyeluka mutu na ngai ye mais na ntango mpakende apana lo makambo bolobaka te na ntango mpata si akomi na mokumba ça va d'accord ça va yo okokufa ka likolo ça va d'accord nakufa mpona famille alors kende na rien à gagner soki nakufi te likani rade kende nga nalingi yo nalingi tofanda boniko donc ce type a tripoté sur ma nièce je prendrai ma responsabilité quoi qu'on dise. Yo, borole. Kanyanga kata tarandenge avandi lukula. Mutu. Yo yakala. Na lubi kusawa. Kundi malukula uzana mulangi boyo. Koma na bandi kulemba na sape muntu Na rubia. Yo uzalakiri busonzo kuna zamba babunguru yo kumisumbu yo mokuponiku yo kukota na kati na batubie uza mutu penza oyo nzambi asali yo. Koma ndenge umone ndika. Menaza kutunombala namba ingangula na tata lukula yo boyo. Unganza maka ka mwana muke andengo wana violation. Viol. Uza kumona mu malamu. Koma kutimi batsali lokote ikuma ipa na bino bukumi ku compliquer yango. Ndana zo comprendre te. Quel coutume? Mutu afundi yo monsieur Sonzo. Afundi yo alubi ubali mwana naye mbula ekuki nanu te. Ye mutu aza kuluba ndenge wana mena mbuka bashefe kutimie baduki bango nyonso basepelaki. Mais bukoku iza bukoku o iza biro na leta. Okuzala wana lukula oza kuluba busembu te. Kulo uzwaki na tongo iza muke kalate okuzwa lisusu kuba ya solo solo. Uzana iloko yo kusimbisa. Uzana iloko kusimbisa te. Mais déclaration na yo soku tutali balubu uza soku commerçant uzana mbongo mingi. Wapoa ufuta amande na leta uza kuluba uzana iloko kusimbisa te. Komanda, na yeba iloko nini na kufutila amande? Kula yo uza kutia tembe tukutala ngai na yo. Ubi uvani na code de garde po anaza kuzila mutuka. Mutuka isi kuma kikala mbele ba wamburi yo uke kukota bloku penza uzo nkuba ndengu uzo akia una tongo. Komanda, iloki bakanginga nizani. Kuela siko yo suki ulinkubala ikumi infraction. Soko za kulukwa wiba mutifia okuyibira yango na bloku kuna bakutinda yo. Komanda, lukula ngamo kona za kumona iluku na salite. Yo pusa no mubadi lukula ngai ukuki ku comprendre. Omoni? Nga na badi. Uliki bantu ba felicite nga bakubukaka sangai. Alo komanda kukota kana ba makambo yo izangi mutute na kisuka nani sukate. Na ngapi mutu ya kupota na kupota. Lukula daye ngata za kusepela lukula tusali pe connaissance na yo. Malamu tuna kabila yo ata sako na yo mibale to misato ya fufu. Ukini kudiana na ndako usali na nani? Ule uye kukote no makambo. Kama suwa na yo wakuluba upesa corruption umoni bisutu zo akayangu. Corruption nini? Yo ukini kudiana yo ikomi corruption. Wanda kuna dilumba wana. Moni ngana riaka fufu. Ya kupesa nga fufu ndelu pambu sumbiringa. Nchako lo so kuzwa. Na vivanda kuna na kujwa iloko mokote. Inu mukosala mutifi batari busu sokuleta tiyo maboku bandi kulila dila. Bonjour, commandant. Bonjour. Oui. Bon, on a un problème, oui. Ah ouais. Vendez. Merci. Problème. Bon, tu as un problème, oui.
nazaleti nayokuta kupa biso bakangie bonde bapesi ninga explication ke bakangie awa kumbune nani vie mundiki yo mwana ya commerçant nga mwana oyo aza kulandalanda bana mike we likambo mwana na komanda do mona kutu tulingaki ata te kaba problème yango donc ozonga nano ozonga bino okebenga na mwana ilingi kuluba nini monsieur Sonzo afundi soku papa no soku nani na yo afundi ye yango nde tukangie soku kutu mutu kesi yaki mbele na lunguru ye na code gala wasi akedeje bakenda kutie na bro uza kutuna nga lukula ngungi moko buyo ulingi wiba kumbuna nga wa ukenda na nguwa te msina komona nzela busina munna nzela benka komanda bebele kumuna ngai komanda Mike alias mundanga ngape komna Galilea imozumuna hataka ba présence toko ngakomna Galilea Galilea ya mbuka na Nzambi donc Galilea de mosimo bi donc ngana donc monde to bela biro ba tsiba ko tsiba ba mosimo ba mais mosimo ba buza kumona lukula uzamu yibire komanda yobi ke no okete no mais ndeke na biso tuzaba tumoku tuyiba kama so kuna tali yo kumona lukula uyiba kala to uzana projet pour uyiba yango wana komanda bo vanda wako ngala vwandi na kani naza musika kuna abali ali boku nende bakumati uzana pusa ya kutala ngai na pusa ya talo bo mabe uza kumeka kuluba uza kuluba yo uya solo de komanda na meko luba po antala ka yona license mo kitoko so no yo talo bakuna mo te pesa kitoko umona oti okoko yana yo bona oya ndeni adresse opesite limeo telo mo sina lubino na fandi na badalinga soko yi utuni komanda munanga ubenga komanda na muni na ekipe banda kala soko lubini kama papa ko oyo lubina loba litala kana sepelo na muni uza gentil uza kitoko kotaba bote kutuko loba ti tukukulinga kwani ti ngawa uza gaye nani mimi seno adi makindi tuchiko biso zira bon uza kulala komana nazo kukanisa kenda luba na chef de poste luba umoni basoda bavandi wana namoni baba mbalaxi luba moko atindira nga god bapisa yo sachet moko na tiaki ya mwindo likolo na mutuka moko tukangaki eza libanda wana yilanga yango bongo tukusisa so bimisa kenda bia pongo na umuna yo anjakao il faut utika makambo wana oyoki makambo oyo makambo kulinga bana mike il faut utika yo komanda nazo kumona lukula ba explica ki makambo te est-ce que pour ce que muntu akanisi azudi kanisi ya malamu ake kubala ami présenter ici kaya bakoko batata mwasi basadisi feti ikubi infraction iza infraction te mais muntu afundi yo naza kuloba po biso tuza po na kokata likabo na ndenge bafundaki yo soki monsieur Sonzo wana yi ngana kusala papier po akenda soki bukenda kosamba kuna na tribunal iza na niveau na biso awa te biso soki ezalaki bitumba kuyiba bakrimi makambo ya ndenge na ndenge mbele na tiyo maboko me lukulu ekumi ndenge wana na libere yo bima kenda na me usala lisusu mambringa mbulunguzangala kuna na ndako te yoki komanda uyiba kino makambo me uvwandisinga kaka pamba awa kenda merci soku uzana mwa mulangi ulingaki utikila ngai kenda nango
sokulinga kutikilanga mulangi mema nayo biso tozwaka lisusu yango te bapekisa ai biso italaka biso lisusu te merci mais soki omoni motima na yo isepirike nasepirisa komanda na ndenge ya bumutu kukusala yango nzambe apamboli yo na ndenge na mapamboli na yo kendana chef de poste uzwi yango te ngai sokupwana libala tekana nalingaki na bala ntango tokendaki gere libusu me omoni soki ozwi mwasi na gere akotika lobe kaka na gere kukukumba ye te naza na mwasi te bo bino bokosaka bungwe omwa toleka na nzela bwe mponga na mutavuya toyoleka na nzela bwe bamoninga batemisinga na beti mutu na mutavuya te na ndenge mabeti na mboka na biso tozalaka na moto moko kumbu mavunza mavunza vunza vuya te mavunza te siko mutavuya do mutu mwa désordre do nalela babije bizuba to ifo na kati olito ikayo mutu okanga omona yango na osepela te yango wana nayebisi yo ka bongo nga nakuya naya kotala yo epa na bino nabimisa yo likambo yo otala nde mikolo na ovanda tukukutana wapi komanda te nalobi soko nyakanamo ulingi komanda ulingi ngai bo ubandi kulamusa ngale nakokulungula sokutu na kabiriyo kamata ikoti olatisanga aikamata mikandala banguzungisa chef de poste azawa pisa bango mikandala bango naza kuya lubala bangu oyo akusala fopa akukota blok komanda kuumela te taka mutima na yebeto dola lelio foso zo umela doka na ukufa pisa kuna bon oyo musala isiri lelo iza musala na leta oyo baya kulongola basoda musala na leta usali ndambu utiki ndambu mususu ke ukontinue pembeni sawa ila bakama
mwasi nanga azali awa. Mwasi na azali awa. Mpata. Mpata. Ota papa. Ye. Mboni mala. Bana mpasa kulela. Ula sana bisika basali. Papa, mwasi na yo aboti bana mapasa. Malheureusement bana neso libale bana kofi. Le web makambo ezali boye donc tout de suite là okokanga biloko na yo ozongi na ndako na ngai na ndako mutu misusu te wana Kinshasa epai na ngai tu entends omoni esika oyo toyokanaka na yo te d'abord ntango ezali ya malamu te okozela nanu te soki bantu bayokana oza kokamata décision soki munduki nazali noko ya mwana oyo lokola makambo eleki ndenge wana je ne veux plus azonga epai na yo elle rentre chez moi donc na âge na yo mwasi kokobana mwana lokola ye âge ya nini une fille de 16 ans, une fille de 72 ans, une fille de moins de quoi donc, parce que les gens n'ont pas si j'étais au village, je suis allé dans le boca, vous voyez, Azali moi sinagai, Azali moi sinagai, il y a quelque chose qui va pas nagai, pas un gars, il ne connaît pas, il n'y a pas nagai. Et je te dirais un mot. Quand on a bien connu, ce qu'on vient, quand on a bien pas nagai, je viendrai te chercher moi-même. Donc, il y a pas de ce que vous avez dit, maman, quand vous y avez dit, siku usiforce makambo mwana alingite andima te akozonga epai na ngai noko ya mpata akozonga epai na ngai makambo oyo tuyokanaka na yo te yango yo ali siko yo ozakondima makambo yo aza koluba tokoki koyokana te yoki ozondima c'est moi l'homme ce qui problème c'est moi il y a pas les faits non attends la déjà ya repos na tango na dako pexer dali bon papa telema papa telema na telema to une fille de 16 ans teta mulima tokende papa ngai mobange tokende papa to bimabaya libanda nde tukupanza na kuna mobange wana kulati so tinde na kupanza mingi wale ekobeta te epai na ngai nalobi bongo ozolela nini mutakufya bilamba nanga mati nabimisi nyonso okamati oponi oyo tiki nalango asalelako epui mpe basin nange ezalaki ya sika tala soki oyeba te malamu kobota mwana ifale bosomba basin oyoki okoloba na mbai nafu sokola bilamba ayesete ozolela bataselimaki lisango oyo galasi babumbaka bakamiyo oza kusukula bakulusi ya mwana oza kolela mpona nini nki utadibila utadila monge mutasukule kulusi mpasi maladi yadi mwana nekokolako mama memasema kukaka basosamo keleka mwana ne uzakulela nini mama nini uzakukuka kusukula bilamba te oyo nyonso yayo bapesi ngai nasukula usukula mpona nini yo boyi oyo kizengi na bango yo muntu okuti kubuta kakasikasikawa bongo bapesaka yo misala minene bangaki famidi uzangaki ngai mama nayo nalembaki yo te soko tata kulutu na bino tembele ngana lingaki to bala mubandi ya ndenge wanatenga maluketo wambe mubadi hona lupangu na mbuka mpatu zali na isika ya munene mpe famili na ngai mpiana kisasa mpe izali na mbongo bongo ya vwandi kuna za kutala musala yango uza kusala ya kusala tempo na nini sika ye mta vwandi kuna ne madami ya mputu mbande avwandi amela masanga ye mtu haivi ntalwa biele ale yo boyo na bango usadila ka bango musala ale yo mpe bandi kusala mpona nini acha kutuki muumbu ango ya nini ango uzali na mama na yo kuti kumonela yote ye madami ya mputu yende nani uvwandi kuna yende madami mwana mkiasadila ka musala diboyo mema eboke na mema yenga mtira bala kiyedo ayaki awambi ya mutima na ngai dinga kite iza kuyuke soki tata kulu tila yende bela yaki awate yo mwasi
simu bimo vuandi basukuina ka bilamba luba ntango mpata zalaki na mbuka uzalaki kusukula bilamba te kifuda ya bilamba ya boyo sarti uvuandi pena kisi lokula madami nzoka ne uyebi kusukula bilamba te busala uyebite mwana mukebo ya salela kayo busala oyeba ki malamu mwana no a mwana muke falo balisela mwana muke ayeko lukelo ni na ndako ayeko sala nini awo akasi boy azali boy yakana abina azali boy utakie boyo tezakuyuka mubadi na mpela dinga kiete pa koka te makelele bongo loko nyopesa kiao elo na pesa kiao wala mpe mubadi obiangie mubadi kasalele sasa kima kama family tengana mtu alikuwa mwana na ngai apala mubadi yo na bia uswabila boy yo kela mama na yo tapata ndio ndio lubani na lobie yo eba kibia azamu bandi azamu bango bali sakela nini obala sakela nini wana soni te mama no kwa osibila mama ngana zo chula ke osupola sa yo kamati ala viva na viva nem sokelo okay oyoki nem sona pozo sabana na okebela na mama okebela na mama yo mtabenga te sasa ye aya ko ganya na ya so ye bakebeke mobala wana zalim kwa ndio balaki zera ngana wana mwana mo sosa na mama na bala nzao ni abanga teke David azalaki guerrier moko munene pe azaki koboma bato ye penza osoneka bilukila makao bino okote lifelo na babible na bino bino kuselana na boyi na tanga bible tous les jours même temps avec les boutiques kotama mabe ani kutanga ba verset nyonso ili mutanga ba verset zo ko interesser yo alotangi uvandi ai oui kuna akota Dobre. ok Kama kolo. ça va Mam good. madam very funny Aya kibana kolo ya misali. Nada kulala na kana depo. na dépôt Kumbe ko muna yaki na nevezi mkaza kuteka ya mwati. papa osali no kama malamu olala kana na dépôt pote na dépôt wana uzokenge ape biloko na yo pe okusala dépense mingi usombe kama kwanga na yo kako na yo li problème exact yo za mayele kinzi abonga Papa benga tata mwati kuna na shamba ya wabinuza malamu. tuzama kaka wangula za kudera nani mwanza kushukanga nasa kulugande nini miliki na munite na sema miliki zaliwa bila sukari ndio mwana mpa nani mina kati ntangu nyonso Bon. kiambo tekea Kambo te. Yo ulungwe vema na ngoka. Yibisa ngaite bwe. Usianza Siko ulanda. Na yeka ka kulanda yo. Midikiwa na mpolelo ngana kumila. Tukumela bisa mibaya. Nango sema kini yena kami yo Tuyaki na kami ya mwana yo bona. Ye muntaluwa kiango. Na vwani bikolo bisatu tuyana banani mwasi oyo kubalaki usala na ye. Nandimba wana nani mama wewe uliona bilanga ya kopi alobi bongo ukende kutana mamboeni atana makamba kuyebisa yopo na bilanga wana yanswe ka bo ntango mususu badye nyonso na bankai ko akuyebisa yo men dina mwana oyo nani munezi abula mindukie aguma kinkali wa nene kuna ndima wewe kuna ngozi na ngozi kaiwa nene to pata kutuja kina bon go frère ngai nazali kuzuruma na ngai kanzi na dingi tusolo na mama mimi bwana zosenga na sukari sese silaki bana ata kutukia ngamira okumela tongo la midi na poko ça va porte quelque chose sema ngi bisu tumesana na bisu kaka so tumoni ti tumela il est souci gré monsieur Nyoso Mungu kila mambo basu na mimi kasukari sema ki go frère na yompe kwezi ngomengo na banzi
zali mupaya te ngili ngai malamu semeki likambo ya libala ezali likambo ya mawa te ozali awa naye kaka likolo ya misapi lokola mpe yo ozali wana yo mpe ozalaka na makambo wana makambo nga nayebi awa nazwi mokanda ndokindoki epai ya munduki aye kuluba na ngai ke bino bumenase ye mpona nini ye akenda kubala mwana na bino ebo frere tusengeli kuyiba mwana azalaka ya muntu moko te mwana azali ya bafamili mibati ntango nabandaki kubalisa mwana wana mpata leki na yo azalaki ndeko na yo mpe oya mwasi abuta mwana azali likambo ya libala wana ndenge naza koyoba semeki azwaki mpe bilamba excusez na beau-frère Ntita bavere bonio mais nous sommes combien ici hein? Bon frère continue biloko ya libala semeki nga nazwaki teke nakamata oya bino eketi ziku ya bakadia katu konzo muntu kakala vana sanza yandi muntu wabakanga lukofi kali nazalaki kuzwa lukofi te kanzi naza kuyeba te nini izali kusala bino mpona bubukene kukumena se mobadi ya bantu nga nazali na mbongo ya kuzongisa te epe musala tata wana asali na mboka na biso bino buyibi yango te mpata wana komi likula ndona nkento nga nazali na mbongo ya kufuta te koma Nzita n'a beaucoup de temps cette femme bon beau frère yebanga yoka ngai malamu je crois que oyebi ngai bien ngai oyo nabotami oyo alandi oyo mwana suka tata akufa mama akufa nayebi donc c'est moi qui suis responsable ya famille oyebi nga malamu grade wana yaki ndona bozopesaka pa ya mpata je ne suis pas d'accord avec ça excusez ngai bien aza d'accord te je n'ai jamais été d'accord avec ce mariage là ntango bayebisaki ngai nakende kotala ndako ya mobali wana j'ai fait l'enquête moi-même mwana akendaki bato mosusu mpe bakendaki bamonaki motu wana azadi moto malamu deux femmes avec ne sais pas 14 enfants alors mwana ya c'est pas 15 16 ans kende kovanda pa tata ndenge wana na mboka na bino mutu mosusu mwasi mosusu azali te bopesa pa tata wana kaka mwana kasi na ngai soki boliaki biloko na ye moi je suis prêt à rembourser oyo ye aliaki nga na kozongisa yango semeki nde wana nde odingi kaka koluka makambo mosusu ikoma il n'y aura pas de problème odingi nde mboka ibeba epuis oyo kuyela ndeko na yo uyebi yango te yo soko ozali kususponsable na famille ya bandwana nki bazali kususponsable na famille na biso responsabilité wana bakupesa ye kuna za kuvanda malamu tesemeki solution ndenge ya kala te kana ndenge ya buyuka no bongo ubanda makambo yukala na luba na yoni responsabilité wana za kupesa yani yo uzali kubusa na mingi ebo mengwe na mundu uzali kubosa na ngai ngai nalingi kukende buluba na dingi suku yoka dikambwana te ngana yi awa potu bongisa dikamu ya mwana ndenge babadisi atanana akani kukuta mibadi basi mitano akani kukuta bata kubeta ye yona dibala na yo babeti yote yo awa uswani saka mwasi na yote ediki kuluba ni kaka wewe zene pa ngai mpe zene pa ngai kanga ngai mpe pas père c'est moi qui vais répondre à ce type ici excusez tu vas répondre à des questions je vais répondre à ce type ici c'est type nani c'est type yo ovandaki na mboka tinapea bien fait etango mobali la seule mwasi abandi koloba ye moko non ya ezali ngone ngom te butona ka jiri ya yebi ayibi kana dino simba kina njoto ye ayibi on bien no utanga sisi suma kambwa kuna ya mpasi wana dikino zo bomengo makambo ya pasi c'est bwana te moi étant chef de clan chef de famille nazo mona vous comprendre chef de clan tant que maman kenda papa kenda c'est moi qui suis resté le grand frère et puis pour n'empata il n'y aura pas mariage wana ngana boyi yango ça c'est une agression de ta famille quand ta famille ngoza mwana kasi ngai ngina même veiller comme ça dikambu te papa ngana lubize hadi wana kuzala te bomengo za kuluba mbanga atakusa di franc commun buya kumuni la ngai sikawo yo busa ni ngai te ubusa ni ngai te
utelemela ngai uzakutelemela ngai utelemela ngai atelemela nani atelemini yoko yo nani zuba ya nani na ndako ya mungu ya mnoko sila beki bana kupenda baba babeta nani lobande uswa yibembe tata mubima na ndako ho babeta na kufudi mpe na keiko alitika na lubi libino mwana akubata uzala tena kei na makani wane kindona esuka mwana mboka awo kusuka wa na nyesi na ngaike mpaka na kasi lunga kwa kubugula hiyo Theodore nini wana azala kaka bongo mafumu zala kaka bongo zala kaka bongo te zala kande bongo te bofe muni uza ulubaka nde ulubaka uyibinga ite kaina kei dega na lubi butikala kubungisa makamwani na yuka bisusu papa bonsuzaja ngende kunzeko mama utakupa baba ale mesozo nazolo bana yo makambo ezomona ba miracle na kati ya ndako quel miracle et puis avoir des troubles digestifs quel miracle yo ninde ko kotila ngai liwana kati ya ndako ko bali ya yebe akufa parce que mutu mo miracle était là moi déjà on a premier avertissement yango te asubiwa oyo mosusu soki mpe ya kosala nini awa yo moko tika kolongola biloko na yo ngai te na rien ignora rien dans ma famille eloko moko kosalela esali te ngai te meme ya bombeo na mboka ngai libala ya pata po tondima yango parce que papa ona mona za somo mingi tondima po tozala dégager pe kosuka ke bato okotela sa mabele tala kolasala singa mosape talata na suba na pantalota nga mokolobo eza déjà premier avertissement mais c'est parce que vous croyez à ces histoires là et nous avons vu ngai zinga tiponi il est temps de décider il est temps mpaka kuvanda ndako na ngai awa okende mpe epai lisusu te akobala mpe lisusu te nenda kuna ngai nenda kuna ngai problème libumu même na mboka natikaka situation boye libumu na pasi même na mboka kaka boye ale bakanali koteli wa dawa na baba basusu kanale de ninguza kuluba izani bana ya susu moi je reste essaye il faut de réfléchir quand même mais ça fait longtemps. Yo comme fait changer comme mais c'est le mauvais. Parce que chaque fois que tu as des mikiti à club business awa et puis tu sommes à biloko yo voilà la carte yango. La carte. Oui, zali shop na biso to sala madani na mais yo eza na carte ya mikiti ya business. Awa na 687 76 road. Ngala yebi on zali awa ba makaya bu ba saka ngala yebi on kuta tout awa suffier. Voilà. Saka no so ngo. Biso nyoso na banda ko so ba saka no so ko. Yo comme nous faut comme les mauvais faut le mal bon magazine na biso yango ya mikiti ya mikiti na ba soso na ba ngombe na ba ngulu makamu to kuta mwao ba soso ba ngulu ba kayabu ba mabele ba tout mutu nusa na karto mutu nusa za na karto koto concret biso nusa to kuta na wapi na de amikitia business 687 obosani ya par babilo ya kolia basibi ngana ebiso makaba musique nyonso ezalaka ba transfert à fond oza mbandeko na kino motinda la opesi kaka sikoyo ngana ototinda $2000 c'est même passé na de amikitia otinda kia natini na Angola natini na Kisasa bango bana batinda na 12 pays na monde ba Canada États-Unis bani voilà pour biso nyonso tokutanaka nde awa donc baje soit pamba te donc makambo biye nde ya solo awa ya mikisa en tout cas ngana ke kuna sikoyo